Il y a solo bandeko balandira de télévision kimbangiste bana pasimo kimbangu besika no sobozwangi mbote na bino banso besika bozali. Lelo tozali mokolo oyo mokili mobimba bazali ko fêter fête de la musique. Mais na mokolo ya lelo tomoni ke église kimbangiste awa na mboka France bamonaki ke na ba fête nyonso bango bakokolala te pamba te pona kolakisa elongi ya nzambe obele moko oyo abengami na kombo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ndenge elobame na ebandeli nkolo Yesu alobaki yango linga nzambe na yo na motema moko. E nzambe yango ye wana Papa Simon Kimbangu Kiangani pe na mokola lelo toye kolakisa elongi ya lingomba na ye awa na Paris na fête de la musique. Yango wana bandeko balandi na mokola lelo tokolakisa bino maemanso oyo makoleka na mokola lelo na fête de la musique. Et eza ekosalama marche pe faki Île-de-France o abengi ke faki ya monene o ya Île-de-France. Bangonde bakosala bakopesa honneur na kati na lingomba oyo ebengami Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu na France et pe na awa na Paris nde bakosala bakolakisa honneur bakosala marche na bango. Kasi tomoni ke tozali na ba jeune na biso ya Ijiki bangonde bakolobela biso pona nini marche oyo esalami lisusu tandis que tozalaki le 25 mai kala mingi te mais lelo oyo tokomi no papa na biso no papa mbote mama mbote papa na biso. Mais merci ya solo bana na biso bana na ngai nazane sengo mingi et puis fier mingi tango nazali komona bino bana na ngai na likambo oyo tosali suite na mokola lelo oyo faki Île-de-France et tamboli awa na Paris malgré tout le 25 mai ezalaki kaka fallait to tambola kaka na Montparnasse et puis tosukaki na place des Invalides mais lelo toye awa na Champ des Mars esika Tour Eiffel bozali komona yango ezali vraiment ezali sengo mingi et le kamine eleki na kati wana po to koma awa na mokola lelo. Merci pour la question de Papa Lambert. Les canisiers Zalaki, tant que vous avez la démarche dans la préfecture, le 21 tant que vous avez la fête de la musique, Bissikanyoso et Fungwamaka. Donc au coquille Kotamboula na yo Sikanyoso Lingi. Alors Papa Lionel Wazali Pemen, Yemutu a chargé à ma démarche. Tant à Kendaki Kobeta na ba porte wana et mon anaki qui possibilité à ça le Kambu Ezali. Bistopé avant tout ça musicien. Tolinga qui peut marquer ba couleur na biso na mukolo alelo. Pambate, Faki Île-de-France, Bionyos Boyebike, et Okende Mubembo, Papa Zozelango. Pour ça, Nabiso, tout ça, la grande sortie, avant tout, Kende to marqué, Kozane, de préparation. Donc, Tozo Yebisa Bandeko, ya Faki Merna Bandeko, Kamba, Bozela Biso, Tozo Ya, rendez-vous dans un mois. Merci Zesengomingi, Papa Lionel. Ndenge de Kassa Utikolo, Papa Christopher, Nabela Keya Christopher, et il y a Lionel, Nakanisa, Likanisa, les Akindengeni, le bel avionnal. Pour être Tozwa, tout ça la marche, le lo awa, na liboso ya Tour Eiffel, eza elo komoko azarte, mais pour beaucoup ça la Makindengeni. Merci Papa Lambert pour la question. Donc je pense que Papa Christopher a tout résumé. Donc les démarches pour le 21 juin, donc ça a commencé en vrai le 25 mai. Lorsque les paroisses de Paris-Saint-Denis, Paris-Saint-Ouen et Paris-Lomière et Paris-Creil ont organisé la marche du 25 mai. Ce qui s'est passé à la fin, c'est que les responsables de chacun des mouvements, ils sont venus voir les jeunes pour leur poser la question suivante. Mais vous les jeunes, vous avez organisé 2 marches le 6 avril et le 25 mai. Mais pourquoi ne pas nous organiser aussi des événements pour nous, les chorales, les groupes et les fanfares? Donc nous, après cette question-là, on s'est réunis entre nous, les jeunes, pour discuter. Et on s'est dit que oui, l'idée de faire des marches, c'est bien, mais il faut qu'on complète ça avec d'autres programmes, des concerts. Parce que l'évangélisation, ça passe par les marches, les concerts, les conférences et d'autres moyens. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée-là que, ah non, comme le 21 juin, ça tombe le jour de la fête de la musique, pourquoi ne pas organiser un programme pour la Faki Île-de-France? Donc c'est comme ça que l'idée est arrivée, papa. Merci Yasolo Bandeko Balandi Ezali Nangai et Sengo Mingi.
tozali komona toujours Ratelki ezali na pointe Ratelki bandeko oyo bazali na kati na mboka ya France tozali toujours présent na baactivité nyonso oyo ezali kosalama na mboka ya Paris mpe na mboka ya France yango wana tozali koremercier baresponsable ya paroisse na biso oyo ezali na kati na Île-de-France le 4 paroisse kobanda na paroisse à Saint-Denis, paroisse à Saint-Ouen, paroisse à Lomière, paroisse à Creil. Nazali kosenga eloko moko ezali kozanga te po ete tozala obele bomoko nsima ya papa Simon Kimbangu Kiangani bafutilité totika yango papa te ezali komema biso na eloko moko te nano tomoni te ke moto azwi diplôme ya badivision diplôme mais tandis que na nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani soki tozali bomoko nde ezali kosala fier et puis fierté ya lingomba kati na mokili maman yokoloba na biso nini na mokolo lelo na fête oyo le 21 juin 2015 au Abengi fête de la musique. Merci Papa Lambert pour cette question. En fait moi ce que j'ai constaté en fait c'est que la 6 juin Elo mon côté Faki a sali. Donc il y avait un culte normal. Ça c'était tombé le samedi, dimanche, il y a eu un culte normal. Là, c'était vraiment l'occasion de se rattraper pour la Faki. Donc, Abima, Batoubaye et Bafaki, c'était vraiment une très très bonne idée. Donc la Faki, comme Sanza y a joint, ils ont kaka fait la Faki, donc ils ont hasardé. C'était pas un hasard que la Lelo, la fête de la musique, que la Faki sorte et qu'on soit vraiment à côté de la Tour Eiffel. Donc, vous avez dit maman Ndenge dans les 6 juin, c'est là qui envahissement à Cité Sainte dans Kamba, donc Lelo Faki a pour envahir Champ de Mars à Saint-Élysée. J'avais pas pensé à ça, mais donc ils ont Ndengwana. Ah donc il y a Sanza, il y a juin. Il y a juin. Ils ont Faki, donc Faki quand il a marqué coup, la moya. Donc envahissement Cité Sainte 1921. Merci, il y a solo bandeko. Omoni lingomba oyo ezali lingomba moko ya kosaka nango te lingomba oyo euta na lola aza ekozalaka te yango wana bandeko nazali kosenga na biso nyonso tozali komona ke malamu totika makambo ya nini pamba te toza na nzambe bato na kala bazalaki koyoka mongongo bazalaki polisi alobaki na bayekoli na ye batunaki ye nini tokoki kosala potokota na bokonzi ya likolo linga nzambe na yo na motema moko nzambe yango azali nani papa Simon Kimbangu Kiangani papa mpona kokende kote tolanda marche na biso likambo nini ya soka fait tomoni mpe ke Ratelki ezokozanga te na bamanifestation nini tozali kosala kosala ndenge nini po te botravailler en collaboration na Ratelki oyo ezali sur place na mboka merci pour la question papa Lambert nyonso ezali ka boyokani ngomba na biso etambolaka na boyokani na kintwadi likanisi na biso nyonso ekende esika moko soki otuni question mpona nini tozala penepene na Ratelki na posa na biso baorganise ngomba efonctionne Ratelki bapesa yango eloba mongongo ya papa bato nyonso bayeba makambo nini ezoleka awa bomoni lelo Faki asali likambo mindele mpe ebele basengi ebele mpe batuni Ratelki ayaki kokanga baimage wana po ete papa amona yango po ete bandimi bamona yango likambo ezoleka na France na Paris oyo ya kosalisa bamarche ya kobimisa bagroupe na biso ezalaka na Paris te Ratelki mpe ya Allemagne ya Suisse ya Hollande basala mpe na bandeko elongo po ete tosalaka likambo moko totia papa Simon Kimbangu Kiangani na kiti na ye ya bokonzi mokili mobimba esosola ete ye mokonzi ya bule oyo babenge na Kikongo Zambi ya mpungu tulendo Zambe ya bakoko na biso yango wana papa Lambert na bandeko nyonso esika nyonso bazali bazala na esprit moko ya kintwadi batia musala papa liboso soki na makambo monso batie papa liboso makambo nyonso okende kitoko awa biso tobosana Saint-Denis azalaka te Saint-Ouen azalaka te Creil Lomière azalaka te awa biso tozali ba jeune tovandi na kati ya Paris liloba se moko liloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani nasuki wana papa. Merci Tamturo bakangwa liloba ya suka mama topesi pa na yo. Merci Papa Lambert. Moi j'ai rien à rajouter. Donc mon collègue a tout dit. Donc c'est juste une idée, tous à la Bomoko, tous à la Kintwadi et puis Totambola Ndenge Papa à Lingeli. Papa Lionel. Donc pour le mot de la fin, donc je pense que mes frères et sœurs ont tout dit. Donc le mot d'ordre c'est l'amour.
Parce que tout vient de l'amour. Dieu a fait le monde par l'amour. Il nous a fait les hommes aussi par l'amour. Donc nous, si c'est les enfants de papa, nous sommes unis ici en Europe. Si on organise des événements de la sorte, papa Ankamba, il sera très content. Donc comme tu l'as dit, évitons les futilités, les divisions, les disputes. Car c'est ça vraiment qui nous met un frein. Comme on l'avait rappelé aussi le 25 mai, cette année, c'est les 40 ans de l'église Kimbanguiste ici en France. Aujourd'hui, c'est la 3e marche qui est organisée dans l'année. Est-ce que c'est un hasard? Non. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc encore une fois, nous continuons encore sur cette même élan, donc dans l'amour et l'unité. Voilà. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbanguiste tokomi na suka po ete tokoka kolanda marche na biso oyo Faki Île-de-France bakosala kobanda awa na bakobanda na les invalides pe bakosukisa awa na champ de Mars esika bozali komona Tour Eiffel. Ya solo pona kosukisa likambo koloba ezali te tolanda obele na bandeko ya mokili mobimba. Recommandation papa Diangenda alobaki na biso le 2 janvier. Botala kaka botuna teke papa Diangenda papa kisolokele papa Dialunga na batiki nini avant batika mokili oyo. Batikeli biso kaka bolingo mibeko pe misala. Balobi yango bien que na ba oyo se basilwe kokende na ba oyo bino bozali présent na ba oyo bakobota après et le kaka tokotikela bino bolingo mibeko misala. Papa Simo Kimbangu c'était pareil na 1921 batuniye papa ozo kokende otikeli biso nini bat bakanzeke papa Simo Kimbangu akoloba na bango que monde bokende na mal na tiki mal moko boye pa e bombane na bokende place mo boye libanga mais albert na bango ake na tikeli bino Bible nyonso eza na kati. Encore une fois na kopesa merci na papa Simo Kimbangu kiangani pe ba conseiller et conseillère direct na ye nyonso pe ba responsable paroisse oyo tozana bango na kati na Île-de-France kobanda na révérend Ibatia ya paroisse à Saint-Denis, le révérend Banzouzi na paroisse à Lomière, le révérend Situkwenda Peke na paroisse ya Saint-Ouen et la révérende Eugénie Makaya na paroisse ya Creil. Pe ba responsable paroisse nyonso ya mboka France pambate lisanga na bino makanisi na bino bozali kozala na biso malgré pembeni te na mosika boza na biso pembeni bino nyonso kobanda na révérende Victorine révérend na reine Lusikila na révérend Albert Nsoki na Lille batu nyonso wana na mama diaconesse Madeleine kuna na Angers bino nyonso tozala bo moko tosolo lisolo moko po ete totombola France kende liboso pa Simo Kimbangu asepela ezalaki ya bino ndeko papa Lambert ma premier mot na mokola lelo ya le 21 juin 2015 na lisungi ya papa Edi Zola Nonga nde na tiki bino bolanda marche tokutani na mbala yasima. Merci, au revoir.
Thank